Ah, oh, Brazzaville. Boya et Maramboisa. Voilà, la salon. Cam's Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia. Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Ma colonne. Ma côté bouée, ma salle pédicure, ma colonie. À tous, vous avez un problème. On va pour le katana. Ah, voilà, Cam's Beauty. Brazzaville, la 123. Avenue Ampère 123. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez en ce net moment. Je vous dis un grand merci. À la présentation, c'est votre humble serviteur Dekare Bashia, l'homme de Boya et Makambweza, garçon 1m70 par choc, Kingo Mwambe, l'homme de Boya et Makambweza. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format. Vous êtes de partout au monde. Vous ouvrez cette émission en direct de Kinshasa et à la présentation de votre humble serviteur de Dekare Bashia. Je reçois pour vous, ça fait 2 ou 3 jours, elle n'est pas dans notre chaîne, dans notre plateau. Et aujourd'hui, elle a préféré de faire son retour dans cette plateau. Il s'agit de qui? Il s'agit de Josemania Malika. Ça va être analyse équilibrée, analyse intellectuelle, pas comme les autres. Nous ne sommes pas penchés dans talent, n'a parti pris, non, bref. On est là pour vous servir parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ligne. Laissez-moi avant de commencer d'abord de dire un grand merci à celle qu'on appelle Edouche Kabouiko 3 fois star. Bakoki Peko Kende Bango Nyonso, Bakende Penza, Edouche Kabouiko, la seule unique de mon cœur. Un grand merci. Un grand merci à celui qu'on appelle Star Brazza de prix Paris. Un grand merci à vous, merci pour tout. Mais une chose, je tiens à vous signaler qu'il faut être posé dans la vie. Sauf que pourquoi il faut être posé, c'est très calme. Il y a un entourage. Un grand merci aussi à Madame Rokia de prix Brazzaville, Madame Alima Kamatutu Balingabiso. Je vous dis un grand merci. Je demanderai à Josemania Malika si il y aura d'accord à fondre la caméra pour dire bonjour et bienvenue. Bonjour Dekare Bashia, bonjour Nabatutu Bazouen d'Abisso partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup de abonner à Malika Officiel TV. Merci beaucoup de Bino Touroboninga Malika Mania. Merci de soutien Bino physiquement, moralement, financièrement. Naïbi Kenadinga Bino Mingi. Bino Pibodinga Mingi. En tout cas 2 jours, 3 jours, 4 jours. Santé vraiment ça ne va pas. Et tout ça qui et puis Nakasi Nzambe, Nangolu Nzambe, en tout cas on est là. Merci beaucoup à Mijimo Paradis Vanasuka Nzambe. Merci beaucoup à nos partenaires à Malika Officiel TV. Rich Boté Nzambe, le poste number 1. Merci beaucoup de ma confiance Bozo Pesabiso. Abonné à Malika Officiel TV, bato balingara l'opposition bango za toujours kitoko, bato balingara mania, bato pi balingara mania te mais pour na bénéfice à l'opposition yo, kende ko lukariti beauté pour na cautionner bon l'œuvre na yo pour na cautionner l'opposition. En tout cas, merci beaucoup de soutien na bino, merci beaucoup maman Katika Nika depuis quelque part, merci beaucoup à président Yoshua, président Ngondi Yoshua. Président Yoshua de tous les abattus. Ah, président Yoshua Ngondi balobi le président de tous les présidents, au boy président Yoshua, ça la SB na yo. Ya Karine Montou, je te salue. En tout cas, merci beaucoup na bino so bodinga Malika Mania. Maman Zuzuna End en tout cas. Mère Z. Maman Zozona End. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Vous comprenez que c'est Josemania Malika, c'est avec elle qu'on me reçoit en l'un par rapport à différents livres actuels. On va énumérer, je crois, 3 à 10 sujets. Mais avant de commencer, Josemania Malika, votre manon Likoto, manon Likambo, et ça là qui moi humiliation dans les réseaux sociaux, batu ba seka qui batu ba humiliation qui peut moi quoi artiste comme sur na combo ya dati qui tambala wazali moi ya dadi qui tambala tika pe biso to moi le dati qui tambala na poto après beaucoup d'humiliation, après beaucoup ko seka l'automobile d'attirer qui poto. Vos impressions par rapport à ça, Rolobani? Nga lobaka Dekare Bashia et loko ba esi la raté ba où est la rangote. Poto eza pona mutu nyonso. Il est essentiel que ba pe son des visas. Voilà. Parce que poto ezate que OK c'est les mba ou poto ezate que OK des aéroports aux côtiers. Et le coup, il a raté. Et le coup, ici, il a raté. Il a raté. C'est trop fort. Et le coup, ici, il a raté. Il a raté. Parce que pour tes apôtres, on a vu ce nyonso. Mais il faut
poto yango nde bazwaka mutuka te mpo neti tozwaka mutuka okesile mbau neti tozwa mutuka okende bandal neti tozwa mutuka okende kitambo ma campagne mbinti ya pompage ozo comprendre eza ke mokolo mboka wana asepela kopesa o visa mpo oza na facilité ya kozwa avion mpo okende kovisite poto wana oyo toolobela lelo. En tout cas merci beaucoup nakumisi nzambe mpo na dati likambala nzambe asala bango kasi biso toza baorphelin toza baorpheline devant na biso baorpheline ezalaka ke nzambe akokisa baposa ya mitema na biso nzambe akokisaka baposa ya mitema meme na bato baza baorpheline te na bato baza baorphelin te nzambe asalaka baposa na bango ebongo soki oza vrai ata tolobaka ke toza baorphelin mais orphelin mpe atambola bien otambola bien okoki oza orphelin to orpheline fo tambola bien soki ozotambola mpe bien te nzambe mpe osalisa baposa na yo te. Ozo comprendre. Kozala orphelin ezaka te même nzambe olobaka naza nzambe ya bana bitiki mais eza tokenda kobeta bazeke er nyonso okenda kokota ndako ya nganga er nyonso mpoka mpo oza orphelin nzambe aza koakompagne na oyo ezosala non kozala orphelin eza tambola na kimia tambola na bosembo mpo nzambe asala bikamwa yango monaka baorphelin ebele bapesaka batémoignage parce que atambolaki bien nzambe asaleli ye oyo asatandali nango te apolobi apesi ye témoignage ozo comprendre. Voilà. Donc, je pense que Dati Atambola est bien. Ok. Atamboli bien. Pour tout le monde, peut cette step n'a été. Tout le monde peut être comme mon téléphone. Il y a des caméramans, il y a des comédiens. Et ça problème, des caméramans. Caméraman, il y a des mobile, il y a des nyonso. Caméraman, il y a des mobile. Il y a des caméramans, il y a des caméramans, il y a des cité. Yannick, il y aura un mois à présenter année. Il y a des imagine. Il y a mois si. Tant que ce qui peut moi si on a au bas télémission à relécaper basso baso à critiquer petit. Voilà, toi tu vas commenter. Vous comprenez? Voilà. Ce qui date bima la caméraman na za mobali azo mérité ko sana moi si. Pour venir ba caméraman et belé ba na stabilité ba na banda kuna bana. Caméraman na moto azo. Est-ce que caméraman a quelque chose à marier dans alliance? Yebisanga Cédric Darius. Darius, voilà. Et zo no bani. Et c'est qu'après il y a une opportunité, il y a un caméraman. Mais le but est que mon tour a un caméraman, c'est que ça zozo koleka yo. Et ça problème c'est na bolingo ba mekaraka ti le longa na vana ndaka libala ba mekaka nga pe bébé. Ce qui le na vandi pe na yo ka kanda na batu mo na se trompa na bango na kantia bango baza bata bien. Mais baza ka bata lokuta. Mais le na kuta na mutabia ba tira na ndako. Parce que ça va passer. C'est trop dire. Ah ok. Bon les cas les mais oui. Mais tant que linga ka to yeba te ke ah non yo ko ta pesa mabe. Tant que linga ka to yeba te ke ah na pesa mabe. Vous comprenez? Voilà. Mais l'essentiel que ce qu'on coûte ninde na place ya malamu mutu wana lingio ya solo pas considérer au fond nda kuna yo. Considération surtout. Mutu moko ta lobaka leka na ba vie de couple ba tuyo so ba linga ya solo poso ba linga ya solo o comme na 4e to comme na 5e te quand na première wana quand ba linga ya solo ngo suka ka wana mais soko comme na 2e 3e 4e c'est que ba o wana nyo so ba linga ya solo te parce que biso basi to linga de vrai surtout so lingi mobali na o linga ku boka bona te mais il suffit que mobali na pas lingo pe ya solo so ka lingo pe ya solo na lokola sapate na yo c'est ça le problème na lokola sapate na yo ozo comprendre sapato on linga yo pende que yo lingango parce que yo ko linga sapato mo beta numéro 40 mais yo là ta 39 ato yo elle est comme nene 40 na 39 elle est comme nene il a numéro combien nga ta 39 so na lingi sapato numéro 40 atana tie languette mais elle est quand même nene mais mon kono ko kabela ngo muto numéro 40 au moins appela que evandi na lokolo na c'est ça ozo comprendre ko critiquer muto te na vie que ba leka to banda ko sala ngota on toyeba to za ba ignorant mais tant le to ko za conscience de ko comprendre que ko leka mutu la banda ko kenete na force na ye au moins ka za ndumba a se pela que ba leka ye pour ya so mbongo na ye mais na mutu za sérieux ce ka lingi oyo mutu alingi a linga po tenta la personne okuta ya malamu po vanda. Est-ce que mutu wana akoya ko critiquer Dati? Est-ce que yemoko azaka na mutu moko banana ya déverser ti bazana lelo? Est-ce que na réseaux sociaux za na mutu bazo e vierge babali pas na libala? Na réseaux sociaux. Tenge na kombo. Ba YouTubers. Ba YouTubers ba le matala na balinga mbongo. Asuka kana mutu moko. Ba déverger. C'est que
kaka mutu moko na kutana na ye asala na gouvernement le gouvernement bimi pe boyo ba ministre pe seke ya ba baza vierge ba luka kuna po bazaza bango te pe ba cameraman ti pe ba to ba sesa ba micro. Voilà, vous comprenez que ces choses, Malika, ça va être mais juste que on a pété, on dit félicitations à Nadadi Gitambala, ou à Paris, Paris aussi. Il n'a pas stoppé félicitations. Rendre gloire à Dieu. Il y en a pas et l'on y sort le bataki et l'on t'a maniqué, l'on y sont dans le pouvoir sombango. Maniqué sous-sous. Il y a presque maniqué par rapport à le très important. Et l'on sont mouton qui a pouvoir sombango. Il y a un normal. Tout c'est précis. Alors l'on sont dans le pouvoir sombango, l'on a mokili. Comment on sont cas normal. Poto, mutuka, ndaku, ko vanda ko voyager tout, il y a un leur logique. Donc si on pose l'huile l'élo, il y a pas qui va dire lobby peut ozwa. Mokili a un tour de rôle. Le beta tolo, balala ba immeuble ba se retrouver balala libanda ba se devant immeuble donc le verre moto le nyenge nyekese l'homme doit mata moto ma suki aso barange ma belé donc dans la vie faut te sous-estimer moto surtout aux en adversaire bien il faut jamais sous-estimer un adversaire c'est très important voilà je vous dis un grand merci autant quand c'est émission Josmane Malika par rapport à ton l'amour qui sont triste nouvelle dans les réseaux sociaux et comme biso moto to kutubung simoko ando na kombo ya Rafine Tumba on se retient biso dis-nous un peu tout moni on dit moi silence les gars Kinshasa dis-nous un peu comment ça se passe la préparatif bon silence c'est encore moni et bembeso eza libanda ezara toujours ka bongo hein et bembeso eza libanda ezara non ka bongo et puis paye son nom Rafine Tumba za moko o azali parmi biso azani ti ba sœur na biso ba travailler na ba TV baza ba parmi ba fille o baza ba courageuse tia luka banzela na ya poto akenda to mona biso nyonso donc paye son nom awa to ça la vie mortuaire eza les 31 et puis les premiers eza jour enterrement au bakunda Rafine na Europe et puis biso awa je crois ça les Gozalawana au to ça la veille et puis na hôtel KJ et puis jour paye enterrement apparemment on dirait que vous avez connecté na ba image ne bo ça enterrement et puis donc voilà quoi paye son nom mokiliza bongo to yaki to kokufa to kotika ngo to kokende vanité de vanité soko za na mbongo na lia papa mela oza na mbongo na lata sapata cher lata lamba na ya cher soma mutuka rouler na otambola lia ngulu na rompe le puta lia penza mela ozongo ndako sandi pe na tondi donc c'est un peu ça mokilango ezaka bongo to yaki to tika to zonga na mabele donc c'est voilà quoi. Voilà, courage à toute la famille presse, courage à la famille biologique qui a Rafine Tumba. Maman matanga kaka triste nouvelle c'est bien ngamba ba comédien pour tout monde comme ya maman Moyindo waso bungisa moko ya mwana naye mais liwa mwana maman Moyindo depuis c'est polémique dans les réseaux sociaux. Les gens disent que maman Moyindo a bota quitter. Donc pas comment il la maman Moyindo parce qu'il y aura quoi aider biso. Comment il est maman Moyindo a kolela na motema mobimba mwana nanga na bota otikinga babi mais docteur aluka ba mécanisme nini ya ko présenter to pas ko yebisa maman Moyindo que mwana kufi comment na bongo tout mona réseaux ba que maman Moyindo a bota quitter. Laissez-nous ça là. Mon amour réseaux société. Tanga moto a lobati ya. Tendresse avec que maman Moyindo a bota quitter abonnement na ndeko na ye. Comment le loka azo lukambo na réseaux sociaux. Moi je pense que au moins les réseaux sociaux et comme ça va te belé basoba. OK. De moi non ya ndeko nanga za mwana nga. OK. Mwana ya ndeko nanga aza mwana nga. Peu importe la manière on a olelila yi a mwana ndeko nanga. Et puis de deux, pour nous tendresse sur sa sortie médiatique, il y a Jarwana. Yo lobake, maman Moyindo a eu que mbongo na réseaux sociaux. Alors la moi je suis pas contente et puis je suis pas d'accord avec elle. Là si maman Moyindo banda ko sala vie na tendresse à zakati. Plus maman Moyindo a sali parcours ya vie na ye tendresse azakati tendresse ayeba ina maman Moyindo te po ayeba vie ya maman Moyindo to source ya maman Moyindo abota to abota te okoki jamais ko le canal réseaux sociaux pour na koya ko contredire mutu o ya na douleur et ça les moi na ndeko na ye et ça ya moi na et puis ko na ko bakisa ke ayo ko lukambongo na réseaux sociaux. Comment avait sorti médiatique maman Moyindo moto ko fait ni moi na za na émotion ko le kana émission ko sala émission ko expliquer biso Fleur Makini sa kufa maman Pauline na pesi ba mbote maman Pauline ba sali sa émission biso ba tutokendo sa Pauline ke Pauline mutu ne so na caméra
bo bengana ye. Voilà. Parce que mutu tanga comme en émotion. OK. Ba écouter caméra, ana posa à s'exprimer. Voilà. OK. Allo ba mokile yo. Mais na kasa ko s'exprimer to ebine ninte oyo bimisa. OK. Na sa émotion na souci. Bino bolo ba ke maman Moyindo a sali mission caméra et tout comme ça. Bon maman Moyindo aza ko se manquer na Nzambe. Bon mon yango te. Moi na ye moko kolela moi oza na souci moi. C'est là. Olobeli ngaka pa sali mission. Bonge loko munene o biso ba chrétien to moni ke maman Moyindo. Il faut entourer, il va payer conseil, il va motiver. Et là, comme on maman Moyindo a bimisi au lobake, Nzambe na lingio lisusu te po yo lingi gaite o yebingati. Babi affectionner bimi ka ba lo dire parce que lingi moni makasi. Babi babinga baluke ba mécanisme ni ya ko ba. Na bi boede carré. Au moni ngai mama biso akufa. Ceux qui n'ont pas encadré na scène Nzambe te mena loba makamba mabe mingi. Parce que liwa mama biso et kenda mabe muta ko kufilanga na kiti boita uti église ya fanda ta été fa kufina kiti. Wakufa bongo. Mama biso akufa bongo, mama biso uti église avant na kiti ya kufi. Maman ba les réseaux sociaux c'est le contraire. Batu balobani. Maman on a sebeko glomo to ka ba na réseaux sociaux. Mama biso ba meme na sebeko sa kufi. Aza ya kufa so bato na ba solola na bato ba yaka ko assister na matanga fo ba bande ande ko tuna nga. OK. OK. Parce que na réseaux sociaux ils a ko solola na mutu bien mais na soubassement okenda ko luba makambo eza bongo ti ba hypocrite. OK, ba vrai ba raté na réseaux sociaux faut le ba. Te ba raté. Ba vrai ba raté. On comprend. Ceux qui va vrai ba na réseaux sociaux to 100% ba 30% 70% te. Na ya réseaux sociaux di bosso na on a yebi. Par rapport à l'expérience on a coûté yo ka te. Expérience na yo ko changer langage na ngati. Te na bi o ngai. Te ya yo. O ya yanga. Mais ko na incité na côté voilà. Na yebi o ka na loba papa idée na nga parce que ça question. Ngani na ngina orienté yo na question na ngana mais musika na ba réponse na nga. OK, voilà, vas-y. Ceux qui na réseaux sociaux, toi na ba vrai baza mukie. 30% baza ba vrai. 70% baba fausse. OK. Ozo comprendre. Voilà. Mais na kate ba fausse on a ko lia nezalaka ko melezalaka ko sekezalaka. Voilà. Ozo comprendre. Okay. Alors revenez à notre mouton. Ngai mama biso akufa na kiti. Mama biso ba mema sebeko et ça za okufa. Preuve nenga. Ba benganga mama biso sa kufi na landa ebembe na sebeko. Mama biso sa kufa. Aza déjà ko kufa. Parce que n'époque on nga malika na yaka pe réseaux sociaux sika. Nazaka pe na luyalu na yaka nango na koti film na fumbe pa ken piana. Mbongo akisengezanga te mageza ki na plein confinement. Alors na moment wana soki mama biso akufa na zuwa ba na zo ba code ya batu bazo tinda ba yo ba famille na bongo pesa mbongo pona mutu bo pesa mbongo pona mutu bo soto soki na benga ki na moment na mutu azali maladi pona kisi. Eza ba censé o ba yaka na makambo o ba yebite. O ba linga ko ya ko humilier batu mezaka humiliation te po yemo ka yebi nenga okufela te yemo ka yebi pesa okufela te. OK, voilà. Moi je me bats pour ma famille. OK. Maman na biso tanga zaki en vie. Voilà. Na bande ko bunda muto yo beta liso batu nyonso ba yebite muto beta liso c'est Laura Chouma wete. OK, tu peux s'appeler moté. Parce que Laura Chouma wete je te salue. Deux fois maman, je te salue, félicitations à toi. Laura Chouma wete abande ko yapa na ngana bandal, azola la pa na ngana Naomi Ujana. Ujana. Voilà, mbote. Ba yaka pa na ngato lala katola ni pa na biso, c'est Laura Chouma wete o azala celle ko ko témoigner comment je me battais pour ma maman. Alors ceux qui font na kufa pour na kisi, c'est faux et archi faux. Au moins que Nzambe mo permettre que maman na kufa. Da bato ba yaka na réseaux sociaux, baza bata lokuta ba yaka pour ba kindo ka ba $50 na $100 ba yaka ko humilier bato. Ozo comprendre. Mais ngana na réseaux sociaux mutaka belanga $50 $100 pour na humilier mutu. Ba dirigeant en fait, encore dirigeant te. Ba dirigeant ngate ngana classe ba moni na ngate pour ba camarade na ce qu'on a réseaux sociaux na nga yo moni na nga. Pour na classe mutatika lo moni na ngate. Jamais Emerald Ngemba et Mani Mbala, je vous salue depuis quelque part. Bana classe na binga ba moni na ngate dede tibamba za na bozana na réseaux sociaux. Dede tibamba maga kuma ba camarade ya batu misusu menga. Mona classe na nga. Mais les camarades, quand il laisse quelqu'un prendre, on a bon logique. Et t'as l'ingate, bon, des hommes baillent, n'a pas besoin de laisser quelqu'un prendre les scènes. La mission, ça fait bon. C'est non, ça la zoua, t'es pour n'ani. Non, mais quand vraiment, bah, tu me sais que somme de simple la amitié de bon, Québec pour n'ani. On a des toi bien, mais t'es maintenant t'es sur caca. Pour y aider wana, azam mieux passé à expliquer batuki Malika parce que Dédé a tout temps ina y aibi que naza zo baté na classe. Nga na kata classe na bima la première. Oh. Oui.
Ok. Au moins deux aurais l'engue ça dans émission. Voilà. N'engé na classe ba professeur ba zana l'engue tout na ba question na classe. Ah bon? Oui. Ok. Nicolas Marou la motema papa Christophe Muzungu. Okay. Respect. Depuis Sénégal. Ba yebi depuis Sénégal. Kama nanga Nicolas Marou la yebi que moi classe na biso José Mania. Moi na mayele na zoaka la première. Oh. Oui. Le vocal boy. Ngai UNICEF. Ngai moi monsieur zande. Moi monsieur. Moi monsieur wana ojiba yembe zanga. Oh. Eh. Ah bon? Ok. Nazazo batin. Voilà. Maman me mettait pas voilà. Oui, c'est dit non décortiquer les questions. Dans la question. De tout ça dans la question oh tu dis que eh. Donc là maman moyindo mais non décortiquer. Par rapport. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Donc tellement na réseaux sociaux to comment na bazo bébélé. Voilà. C'est dit mutu na mutu soka ki ba beteke so ebité. Maman on ko tu bo metam so mutu na auto so na WhatsApp. OK. Obi na fani katalia mutu mo yaka sele ko fo compte fingio mais na WhatsApp yem ta ko peso bonjour. Atunyo boni santé. Ozo comprendre. Voilà. Dede Tibambe. Tibambalo. Soki ba loba bala mola mo bato. Il faut dede ya ko témoigner que Malika manya za zo bati na classe. To tanga na za ma yele makasi. Ozo comprendre. Magina bana pe ko ki ma classe mingi mais na za ma yele. On savait quoi le boussonnier un peu belé. Na kimi kama na Natacha Chaise Kuba. Obi Chaise Kuba. On s'appelle ça Chaise Kuba. Ouais. Comment na biso Natacha? Mon qui me classe mon nez ya ando za biso na porte. Ache moral. Moral boko tate. Comment na biso manimbala au sa examen, au tela biso be examen, au peut biso ba papier. On comprend? Pour dire quoi? Maman Moindo wana za mwana na ye. Mwana obotile michopo na libumu na yo. O lela ina be émotion mo o bato mukiba ko comprendre. O faut ça un souci pensa. Yango na côté na liwa mama biso. OK. Soki mama biso tanga kufaki nazali na basai na nzambe te prophète Meriba na PC ba mbote. Soki nazana ba kamana ba wini dianga na te mama 100 jours avant kende poto. Mais na perdre na loba makambo o diable linga yo kota. Parce que diable réclame maloba na biso. Donc mama moyindo pese na condamner tant pese mama moyindo loba ke diable zwanga. Soko to kama loba na ngani na olela bozwanga kene na ngana kufa. Diable réclame maloba na biso. Ozo comprendre. Diable réclame maloba na biso pese na za contre mama moyindo yango wana. Ozo mona. Mais mutu ni ngaka ko contredire que mwana na za mwana mama moyindo te. Na sens nini na quel sens? Tendresse. Maman, tous les parents. Mais dans ce dit que maman elle est dans la modération, les autres personnes elle est dans la modération. Maman il doit courir à belly, elle aussi dans sous parce que c'est quand elle est sous. Donc elle est dans la modération. Elle est dans la modération. Akolo ba bongoti. Que elle est dans la modération. Batu balela batu combien na kati ya matana na kati ya monde oyo ya théâtre. Elle est dans la modération de ni mutakufe mo na botika moko. Tendance à na bana combien? Soka za mona moko mona na ka moko kufe ole na modération. Soka za bana mi baleka mona moko kufutika ni moko de na modération. Ouais, modération. Voilà. Comme ça, ça a bien coupé ça. Ba langage na yeza mabe. Ya koloba ka oli la po lukaka mbongo na réseaux sociaux mona za eta za mona ndeko na ye. Pourquoi koloba bongo? Moto ni ngo ngateka ama mwana na yeka po na mbongo. Ata yete mutateki, mais muto kolinga kaka alila na plaisir pour bato ba mona ka kufeli mais ba kabele mbongo eza nani? Voilà. Moutaza ko se manquer même na nzambe. Pas il était choc makasa. Yo talite ka se manquer na nzambe mais yo zo tala kaka. Que aye ko la makasi pour appeler mbongo. Tade se dit binga je suis contre. Ba langage na yo je suis contre, je suis vraiment contre. Voilà. A tout ces bordi makasa le mabé. C'est parce que yo kufe non ya mutu ya ti. C'est ça. C'est parce que kufe non o ya yo te ya motema na yo. Tokufela kama tona ba oya biso tokufela ya motema. Tokufeli ya yo. Mutu bo passa ba bon moment boye ba. Nazoloba bien ngai so naza na maîtrise te mais na wanga na nzambe. Kokufa mama na ngapo out église, out barte, out église. OK. A classer ba kiti maman c'est ça intercesser, a classer ba kiti. Même temps to benga bato bazaki na ba on a prier que maman kufi. Bato na ba on dimate. Ba ki sale minde nini. Mais n'a ko se manquer na nzambe. Mais nataki ke nzamba lobaka ke to kumisa na circonstance nyonso. Dans circonstance voilà.
kobungisa mama na ngai kobungisa kondima na ngai te nzambe nda permetaka toyebi te pourquoi mama na ngai kenda nga mama na ngai kufi après 2 mois après 3 mois ndine ozwa libala ok ndine yokutana mobali na nga ozwi mobali ya faisi nazwi mobali eza libala mpo na libala ye nde azalaki libala na nga ti mais na bato baolobaki on se dise la vérité eza mpe il paraît na groupe mwa bacomédie basalaki ya whatsapp oyo bazalaki mpona kosoutenir mama moyindo après elumbi solution mpe bakomi na doute babete mama moyindo abotaki te abotaki babi groupe oyo mpesi mwa polémique tendresse akoki koya koloba bongo te kisongisongi ya bacomédie oyo bazalaka nango kisongisongi ya bacomédie yango moni Fani Katale ya boya kangama na JS avant na JS aigle po batonga ye mpe malgré kangama JS ata batonga na problème ça o abengaki dadi o abengaki boye après la normal il y a pas déjà mon nom normal après va na place à l'aise faut me la matembe na kimia pour moi la place mo kilelinga bato baza na kimia te voilà on y bato balobi likamona pour tendance à motivation parce que tendance à vivre mama moyindo te ba comédien voilà ti tendance à motivation ko ko sala émission pour na mama moyindo eza motivation qui songi ya ba comédien o bazo murmurer na cesse ba yima nelka mambonga cotisation mais tant musu na bato ba yima basengi bango pe cotisation te pona mama moyindo mutu ndenge eza wana ata kufeli ya mutu ata kufi bakundake kaka ata liboma cimetière nini yango ya or yo oyebisa biso na Kinshasa bakunda mutu to na Luanda ata na poto yango ata na poto cimetière ya or eza wapi bakundi so olamuka après 10 ans kolamuka soki ezalaki bongo ma biso totonda na kuna tokunda bato ya biso après 10 ans balamuka po esengo afi na biso ezonga eza wapi voilà mbongo nini ba comédie ba opesa mama moyindo oyo ekozongisa bolingo ya mama moyindo azaki nango pe bandeko na ye epa mwana na ye eza nani to mbongo ke mwana ka moko na tikani na ye azaki na bana misusu bakufa alors atikeleka na oyo wana nde akufie lisusu soki mutima mabango eza nini yango koya kosalela moto émission na moment moto aza na baproblème douloureuse ana bamoment douloureuse azopase nango yaya wana ezaka kisongisongi bacomédie bachichote po botia bacotisation yango shikito na yambaka yaloba mambasola biti bapesa bacotisation bamirmiraka sese ti bakenda kotala bana bacomédie oyo batikala bamirmiraka na sese ozo comprendre biso kamana na biso fleur akufa mwana ya tikala toya koleka na te feke tolekaka po toketika bambongo sans de manière discrètement eza na sens te c'est pas important ya koleka ça est-ce que tokenda na caméra lobi nga azalaki kuna pa manase nakenda na caméra kuna oui ok nazali na caméra mais est-ce que mama moyindo akobongisa te elelele bacomédie aotika lebongisa te mama moyindo lela bongo abongisa po nini eloko nga na koyebisa abongisa ase moke na nzambe te nzambe ayebi pourquoi parce eza azomonaka lelo na vie motu mo bakoki koya kosakanela ye motu mo na vie akoki koya kosakanela ye amona nde abotaka te na vie mais oyo azalaka na bana na ye yokati kolelani eza ya nini eloko nga na nyoko yebisa bato baza entouré na mama moyindo bafortifie ye anelka conférence ayiki wana aza mwana mama moyindo aza ndeko ya anelka ballon d'or bosi ya blaki oza comédien mpe na biso babi akukonférence na live azalaki abiki wana aza ndeko na ye akufi na angola bato batika bapolémique wana bakoloba wana ezosenga kuta anelka ya kodementir te bato bakoya komirmire to bakoya kosala bemission mpona olobake mama moyindo wana aza mwana na ye te aza mwana ndeko na ye eza problème te napesi mbote naleki nanga Feli Likofata Feli Likofata aza mwana ya mama kulutu nanga omoni Feli aza mwana mama kulutu nanga moyidi yanga na napesi bambote pesi oza bayibi histoire mais mama nanga azwa Feli Likofata azwa e bébé abokola ti mama nanga kufa napesa video ya ndenge Feli ya mama nanga moi mbali soki nalaki so video ya jour enterrement ya liwa ya mama nanga napesa video ndenge Feli azolela mama nanga différence eza te nanga na bima liboma mama wana mama ya Feli ntango ayaka Kinshasa mama kutu nanga soki abengi Feli azali soki abengi ayebisaki kaka
tokuta na menaza trop pris mais faut yeba ke maman na nganda kufa ko tanga panzi kolote oh ayebisa maman kuta na bongo affecté le casse peut-être faut yo lo bake mwana zaki mwana de connaît pas un intérêt so ndenge felele la maman nga bongo zaki pour bato ba pese mbongo intérêt pour ba pese mbongo voilà totion kana contexte que ça mwana de connaît ça problème té akoli ya mwana de connaît bongo té so ka za mwana ya boko la ki depuis bo bébé ta ko di bongo bon le cabot na ba mentor ata pour yo ça l'émission à côté non faut yo ça l'émission c'est pas gentil voilà c'est pas gentil comme ça on a fait du monde sur ce sujet les gens vont retenir que c'est là Josmane Malika va retenir que maman Moïna Bungi si moi na mobile est-ce qu'elle est moko selon ba ko ba bi abotara ba ne bele ba so akufa ba est-ce qu'elle a kana moko na ya ele maman Moïna za pe bongo ni courage maman Moïna ça va ça manque ça fortifier sous à soutenir Josmane Malika tu me mettre le solo oyo mboa sui mboa et kolekilanga na réseaux sociaux itolé pour me ba commentaire na TikTok et pesma boy mais on a besoin juste à aux États-Unis à répondre des mères. Demain, c'est leur émission et demain, c'est une émission où elle tenait à propos ma casse contre ma comédien. En tant que JTP, à taper comédien, il y a des mères dans les commentaires. Zana, mais il y a pas façon de recoller la bateau. Des mères, à mon avis, la gamme qui c'est manque à respect. Avec aussi battre juste à de quel droit, à sa nani, à sa belle vité, à sa moutou, à sa nani pas pour péquisser le dans les réseaux sociaux. Avec juste à la mbala souka. Comment on a des mères pour quand il s'agit à mon on a réseaux sociaux, il y a au moins comment on en bon, quand le bimbo a sumboa, en tout cas, moi je pense que Torozong et la Likambo vraiment après, et pour la lumière, Torozong et l'ango, Mboa sumboa quand on lobby, pour la gita, la demeure, Toyo Kotirango. Moi, impression par rapport à lui. Impression d'ange zaba bo manakaka. Ba finga na bango. Ok. Ba finga na bango. Baza batanda kumokoti nanda kuneso ba po mizanga te je pense que bana ba parents o ba ko arranger bango o ba ko arranger bango o ba opekisa o en privé c'est excuser mais moi je pense que tant likamune se ya kana na bongo boluka boza na ba mentor bien avant ça likambo yo et parce que moi je pense que des mères peut réactionner et l'ex que je m'en fous des personnes. OK. Vous comprenez? Parce que tant ba yebi que Jita Aza camarade, il y a patron à y. Parce que demain, Aza attaché de poste à Belleville. Voilà. J'ai Aza camarade à Belleville. Voilà. Tant que déjà, qu'on répond des camarades à Belleville, bon, c'est que je m'en fous des personnes. Ok, on manqué à Belleville directement. Vous comprenez? Je m'en fous des personnes et puis, Nazanga. Non, banga moutouté. Parce que Ngamania, n'a pas respect nanga. Et ça, on a le la sila. Hein? Non, le bela sila, te no ya Karim Mouta ça théâtre. Non, le bela sila. Na moni sikoyo na ko le mama via. Thomas Teresia. Aye ko sala nga remarque. Arrêtez de critiquer s'il vous plaît. Arrêtez de critiquer, c'est ça non comment qui arrêtez de critiquer s'il te plaît tout maman na tout eli mama queen. Na tout eli via, mama via. Na tout eli mama via. Bordi. Na tout eli mama vie à Bordi. Na kangise munoko ela sekete. Na banga mutute même si la no banga ete. Qu'on a respect na Malika na zanango. Ata pona sila te. Ata pona osala live. To no lobelo comme bo ata pona Lisa. Ok, Lisa Diassou. Ata pona Lisa. Ata pona Marina là-bas. Ata pona Onani. O ta commentaire. Na place où est public. Après nga pena na répondre na kangiso munoko no sango te timu ki dekufa. Depuis to bando sabe mission na kangisa na munoko. Par rapport à respect. Ata pona biso entre nous les youtubeurs, tous les youtubeuses. Mais ce point on depuis 2020. 2021. Na 2022 so moni ba vidéo na kangisa mutu munoko. Même na mibali o bozwa. Faut ba yeba ko éradiquer bino. Même des fois ba caméra na bino. Donc quoi manquer JTA problème té. Moi te décortiquer ça la famille. C'est la famille. Les lens ça c'est la famille. C'est la famille. Voilà, toi je te dédicace dans ces arbres. Exact.
Voilà, je vous dis encore merci c'est là votre humble serviteur de Karibachi acheté à la présentation. J'ai reçu pour vous Josmania Malika. C'est avec elle que je vais solo balamou et belé par rapport à vos fautes et à la lumière du jour. On aura le temps de récupérer pour plus de détails par rapport à autre. Alors je dis encore ça va la biso encore dans ça c'est le nuque de mon cœur et de Jekabou comme on qui pèque OK ba on nyos. Et de Jekabou quoi tikala. Merci beaucoup, au revoir. Ah, oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, la salon Cams Beauty pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Pédicure. Donc, une seule adresse. Na koti boye basalo pédicure makolo nyonso atozali na problème makolo kata na awa na Cams Beauty Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123